the word of God. Believe it or leave it, the end is at hand. The mark of 666. But the word of God says in 1 Peter 4 verse 15, judgment of the Lord will start right there in the house of God. You tell them the truth, oh, the people will hate you. My brother, be careful, cause the way you are, you move. Me look around the town, the devil has come down. Alpha and Omega, because release your mighty power. Oh, Chineke, hey, my heavenly Father. Jay, Chukule Kwame, Ewo, Apotu Akuwadi. Veut dire balobi bana ya Kinshasa pi ya Brazzaville. Balobi Kamale story avec Trésor Lisungila mwana ya mama Fora oyo bomesana kolana ye bisika nyonso oyo toye na filme na biso ya sika motinda minankolo première partie tolanda nini ekosalema kalate makamabizo koma na kati ya royaume oyo bozala bomoko nalobi tozala bomoko nini ekosalema oyo azana mato ya koyoka ayoka kande ezalaka tolanda nalobi bozala bomoko oyo azana mato ya koyoka ayoka vedi tomona l'écran nganga mbala moko abanyi kobelela bato bozala bomoko tozala bomoko oyo azana mato ya koyoka ayoka bouteille ya masanga moninga na nga malamu ata soki oza na motuka okoki kozala na plaisir te lokola ngai tolanda nini ekosalema okoki oleka na yo na bileka na motuka na yo tala yo olingi oloba nini yango soki oza mobali telema wana imbécile afingaki vedi tolanda motuka etelemaki nini ekosalema na bi express d'imbécile soki oza na makasi telema zonga asia nalobi na yo kita awa na lombango nini ekosalema tala nzela na biso tala makambo na yo bapesaki yo mbongo na communauté na biso mpona kosilisa kosala nzela oyo me osalaki te epi ozoflate biso ngai ogoro na kobundisa yo na ndenge nyonso tala nzela na biso ndenge ezali gouvernement abimisaki mbongo ebele apesaki yo mpe yo ogaspille yango osaleli yango mpona makambo na yo mpe na bamosala na yo tala ndenge peuple azonyokama eza kaka mpona yo tolanda nini ekosalema oyo tomoni mbala moko momeli ya masanga gouvernement apesaki yo mbongo mpona koameliore ville na biso me nyonso wana yo ogaspille yango na buzoba mpe na makambo na yo awa ye azoloba kaka bino moko bozolanda bana ya mokili mobimba nalobi contacter l'homme sans limite le prophète de toutes les nations Kamale Kalambai Noël l'homme sans limite tomone le grand nganga ye wana azosala ba mystique alimwe abimeli nini ekosalema na kati ya filme na biso balobi kozanga te veye ya munene ekozala awa na église na biso balobi ne ratez pas grand rendez-vous le 30 décembre 2025 veille de destruction des limites au ministère de destruction des limites ere ekozalaka na 22h
titongo moto azanga te veiller ekozala na église na biso Sideili oyo ezwami na Kimbangu 1 balobi le 30 décembre 2025 veillée de destruction des limites balobi moto azanga te ekozala malamu parce que bobuka ba limite bokota 2026 na makambo ya kitoko yango déjà tozolobela bino déjà boyeba ke moto moko te azanga veillée wana eza ya destruction des limites oyo ezwami epai ya ye moko ministère de destruction des limites eza kaka 22h titongo masanga ya esengo butei nde oyo eza moninga na nga malamu masanga nde eza moninga na nga malamu azofinga nga momeli ya masanga azofinga nga makambo nyonso na nzela yo tolanda nini esalema awa ndenge nini yango ozomona miso ya banzambe mpe ozolinga oleka ozomona te tolanda nini esalema eske moto moko azoloba awa bien nazoyoka deja moto azoloba eske nazoyoka moto azoloba ou bien moto azoloba siko petit olobi elo moko oguru tolanda nini esalema oguru oui monsieur tala ata kombo na yo tala nayebi ke yo okoki kosinye kufa na yo lokola liseki tolanda nini esalema yo ndenge nini ozwi courage ya koloba na miso ya banzambe na manière oyo ozolobele wana bima wana epi na bima na nzela na ngai porte parole yo oza miso ya banzambe nini yango ozokende komikosaka mpe ozokosaka bato na palais royal kuna yo kasi toyebi yo te soki bango bayebi yo te nga nayebi yo bienga ogoro nayebi yo malamu okomprendre eloko nyonso oyo nayebisi yo sekret na yo nyonso nga nayebi yango secret na yo nyonso eza na maboko na nga nayebi ozolobake yo miso ya banzambe miso nabikanga monoko na yo nabisala keba na moto ozolobela ozolobela vraiment miso ya banzambe ndenge ozoloba wana banzambe nini yango yo ozoloba nabi banzambe nini yango yo ozoloba nzambe nini yango yo ozoloba tikanga nayebisa yo nyonso oyo nazosala ezaki nzambe nde atienga na mokili sikoyo miso ya nzambe ozosala nini okoki kokosa ngai te tika nayebisa vérité yo kendeni kokosa na palais royal kuna parce que soki ozangi eloko ya kolia okendaka kuna okoki kokosa mpona bapesa yo biloko epi bapesa yo basoso na bataba yango okendaka na palais royal mpona kokende komenase ke yo banzambe balobi boye o banzambe balobi boye or pa banzambe alobi na eloko moko te oyebi eloko ozosala wana ozorepresente eloko moko te bima na nzela na ngai mpe tika ngai nakende epi nameka komona yo te mokolo moko na nzela na ngai oyoki nazokende na réunion na biso na assemblée nationale na biso ya masanga epi soki omoni ngai nazoleka na nzela soki otelemisi ngai na kokata yo mutu tala tika kolobaka buzoba wana ke miso ya banzambe ngai nayebi miso ya banzambe te nabi oza moto ya kokufa eske moto ya kokufa azalaka su ya kokufa seke ngai nakufi deja kasi tika ngai nakende na ngai tolanda nini ekosalema nabi soki oseliseki na kobeta yo nganga moko ya nzala nganga ya nzala yo ozokende na palais royal kokende komenase bango na bamaloba ya lokuta nganga ya lokuta ya nzala vedi awa momeli masanga ye afingaki nganga na ndenge esengeli nini ekosalema na kati ya filme na biso balobi contacter l'homme sans limite le prophète de toutes les nations Kamale Kalambai balobi balimite na yo ebukana yo moto ozalaka na balimite babi awa na destruction des limites balimite nyonso ezobukana balobi ne ratez pas le grand rendez-vous ezala le 30 décembre nangonga ya 22h veillée ya destruction des limites babi moto azanga te tozala wana biso nyonso na ngai mpe nakozala wana tala kaka veillée ya destruction des limites destruction des limites epai ya ye moko le prophète de toutes les nations Kamale Kalambai moto abuka balimite tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention tomona momeli masanga ye wana azolobaka afingi na nganga ya nzala nini ekosalema na kati ya filme na biso nganga abimelaki azoseka kuna naza te monoko ya mboka bana ya Kinshasa pe ya Brazzaville ya mokili mobimba kuna naza te monoko ya mboka nini ekosalema na kati ya filme na biso tomonaki jeune oyo amela masanga auti kofinga nganga na nzela
pe tomona nganga bimelaki awa pe azoloba monoko ya mboka ye wana azoyaka malembe laweli fito kande ezalaka. Napesi bafani na nga nyonso ya Kinshasa pe ya Brazzaville ya mokili mobimba bambote ya tro soza na besoin ya trésor lisungila komela ye ke trésor lisungila na lingo zongisa nga na groupe ya WhatsApp na zongisa yo pe obanda kolanda pe banywizi. Bosabone pe na chaîne on Lizoro TV parce que bolandaka pe bafilme mosusu kuna na chaîne YouTube ekozala kitoko makasi. Veji tolanda awa naza te monoko ya mboka nganga azomilobela kaka ye moko. Na bosani te kopesa mbote na ngai epai ya bato oyo basoutenira pe trésor lisungila. Veji tolanda atomonaki nganga asali bikilakila pe eloko ebimei na loboko na ye na moto nini ekosalema na kati ya filme na biso. Aevokaki tolanda nini ekosalema na kati ya filme na biso. Bana ya Kinshasa pe ya Brazzaville ya mokili mobimba oyo bomesana kolanda ngai. Tolanda nini ekosalema azosala bikilakila na ye. Seke mabi ezali. Ekendaki wapi elimwaki pe asekaki na ye. Esimbi. Nini yango esimbi nganga oyo. Nayebi ke yo okosaka na ngai te. Nayebi ke nzela na yo yango oyo okoleka ka awa. Vedi ye atieli nani parce que atie alobi ke nayebi ke nzela na yo yango oyo okoleka ka awa. Elingi kolakisa nini yango au juste. Tokotikala koyeba na kati ya filme na biso nini ekosalema. Balobi merveille, balobi la plus belle femme, merveille les babo azwa ba mote bisika ozola na ngai. Merveille les babo ba mote ya trop bisika ozola na trésor lisungila. Na bosani te na yemoko biashi yemoko biashi asumani balobi la belle biashi asumani zwa ba mote vedi tolanda eloko nganga oyo asalaki tomoni vedi atielaki mwana mwasi oyo toni nango awa mwana mwasi azoya vedi abwakaki bakoni na se lokolo na ngai vedi ya bandaki kolela lokolo na ye abandaki kolela lokolo na ye vedi balobi totambola na kobanga nzambe pe kotambola kosambelaka ava ya kobima lokolo na ngai ye abandaki kolela nini ekosalema na kati ya filme na biso awa ye abandaki kolela lokolo na ye bana ya Kinshasa pe ya Brazzaville ya mokili mobimba trésor lisungila ye azawana pona kosepelisa bino na bandako na bino na ba filme na ye ya kitoko oyo ye asalelaka bino kuna tomoni eloko nganga asalaki vedi atomonaki na temple ya nganga bakake bandaki kobeta ye moko pe wana abimelaki tolanda nini ekosalema nalobi biashi asumani zwa bamote na yo bisika ozola na ngai balobi mosi kitoko biashi asumani zwa bamote bisika ozola na trésor lisungila vedi ye atalaki na kitalatala amonaki mwana mwasi azolela lokolo na ye nabi yo okoki koboya makambo oyo ngai nazosenga yo te mutu moko te mwana mwasi moko te akoki kosabote ngai mpe komefie ngai okokufa na douleur wana tolanda nini ekosalema epi mutu moko te oyo akobikisa yo mwana mwasi moko ya zoba tolanda nini ekosalema seke ye aboyaki nganga yango nganga asaleli bikilakila alobi ke okonyokama na pasi wana pe mutu moko te akokoka kosunga pe kobikisa yango tolanda ye alobi bongo kasi abosani ke toza na basali ya nzambe ya nguya oyo basalaka pe losambo pe mutu ayoki malamu lokola ba prophète de toutes les nations Kamale Kalamai Noël l'homme sans limite nabi masanga oyo vraiment eza masanga ya kitoko oyo vraiment balongoli yango ka lelo masanga ya bwende na lingaka tomela na biso kuna banzembe ke nabi tomela masanga oyo eza malamu esengo ezalaka kaka na se ezalaka na lola te oyo nde suka tozosala na lola kuna ekozala kaka koyemba na kobina kasi oyo tozosala awa nde eza ya mokili tozosela nzoto parce que balobi na nzoto ekokota lola te molimo nde ekokota nabi yokanga nanu mpona nini yo omipesaka vi na ona masanga mingi bope ozokotisa biso na makambo yango tala ndeko na ngai yoka na yo ozoyoka loba oyebi bien ke ndenge eza awa ezaka nyonso te tokobandula moka toyaka kaka na place ya komela masanga ezaka conseil nazopesa yo egwe tolanda nini ekosalema egwe tolanda nini ekosalema ya azobenga egwe nini ekosalema egwe tala nabi zela kobenga benganga bongo te naza moninga na yo te nabi nabengi yo combien de fois nalobi nabengi yo combien de fois ozolobela ndani yango oza na mbongo soki oza na mbongo te ndima nyonso oyo bakosala yo tala nabi olingi osalanga nini
nabi finga nga kasi obie sala nga nyonso okosala parce que nga na mbongo yo oza na mbongo te oyebi ke yo oyebi niveau na ngai te tala ngai moko na miyebi oyo nazozala tala babétise nini yango ozosala nalobi ke ngai papa na ngai akufaki nazwi babie ya papa na ngai nyonso nasepela nango sikoyo nini yango elingi ekoma nini yango au geste nabi kosala buzoba te nanga nabi buzoba nyonso oyo ozoloba yango mpo na nini ok yoka tala ndenge obomi papa na yo olingi mpe susu yo oboma nga soki olingi naboma na koboma yo parce que minoko na yo eza na bilobaloba nabi soki osaleli seki na kobeta yo te botika nano te kopekisa nano te nabi bozela nano bandeko bozela tala il faut olobela ye mpo na nini yango akolobela nga makambo ya boye il fallait olobela ye te nabi bozala na kemia pardon bozela nano tala eza biso na biso toye awa mpona kosesa toye awa te mpona koswana ndenge tozoswana boye toye awa mpona kosepela tala lobi nazaleli na ndako namoni oguru aye ti epa na ngai nalamusi ye ke azonga epa na ye obi arépondre nga nini nabi eza ndako na ngai eza chambre na ngai ndenge nini yango nga nakomi awa eza mbeto na ngai nzoka aza epa na ngai tala epuis tala mpe ndenge napesi conseil yoka seke na comprendre ezalaki na poko alobi ezalaki yo na suspecte yo parce que yo oza ennemi na ngai numéro 1 oyebi lobi balingaki bakinape ngai lobi balingaki bakinape nga seke nazalaki lobi balingaki bakinape nga ntango na bande ozonga seke ezalaki yo egwenya nalobeli yo boye soki ezalaki yo eza na bagene ozolinga okinape nga keba tabe kolobela ngai bongo te parce que naza moninga na yo bongo na biso kolobela ngai te mpona moninga na yo te okozala moninga na nga parce que oza na mbongo te nga na mbongo nabi kutu okomela su masanga na ngai te nazwi masanga na ngai eza ya mbongo na nga nini imbécile yo nabi yo depuis nayebisaki oya na biloko nde koya nango yango kopesa eloko moko te kopesa biloko wana te veti ta soki osimbi biloko oyo nakopanza yango na se nalobi soki osimbi biloko oyo nakopanza yango mpe tokobunda bituma monene awa vedi awa bato ya masanga complication ekomaki mikakatano ekomaki nini ekosalema nabi mpona oyo hôpital oyo to nini nabi soki nabeti oyo likofi vedi tolanda awa ye abeta likofi ya baluki nabi bokanga mwana mobali oyo roi na biso tolanda ekosama message oyo porte parole ya banzambe molobeli ya banzambe ayaka kolobela biso bon nazoyeba te soki aye koloba makambo ezosalema te toyebi te soki banzambe nde bakomi na kanda na biso toyeba vraiment te parceque solution nini yango tokoki kozwa mpona kosala makambo oyo roi na biso naza d'accord na makambo oyo ndeko na nga auti koloba epuis il fallait tobenga lisusu ye aconsidere mpe aconsacre banzambe toyeba nini yango bakoki koloba roi na ngai naza d'accord te na makambo oyo bango bazoloba mpona nini yango tolanda nini esalema tala pointe alobeli biso te nini oyo ekoki kosalema makambo nyonso oyo azoloba efale to privilégier kaka mpo calamité ekota na mboka na biso te mpona nini yango alobeli biso makambo nyonso te epuis ifo alobela biso nini yango tokoki kosala mpo mboka ezala malamu tolanda nini esalema roi na ngai nini ekosalema epuis bapaka nyonso oyo tozali awa makambo oyo ezoyela biso eza makambo moko ya liseki te tolanda nini esalema mpona nini ngungi azoswa bato na kati ya nzoto na bango epuis soki obeti ye kuna amikufeli mpe atiki makila nini ekosalema soki otiki ye ngungi wana kaka amela kaka yo makila na nzoto na yo mpe otiki akoki kokima na ye biso ndenge eza awa efale toluka ye aya alobela biso baverité nde elingi koloba ke biso ndenge toza awa azwa charge na ye ya makambo oyo ye asalaka asala yango na ndenge esengeli ye solution na ngai namoni ezali bongo oyebi nini yango roi na ngai olobi makambo oyo na sagesse makasi naoki oloba te ke bango mpe ndenge balobi wana makambo nyonso balobi eza mabe te bango mpe balobi kaka makambo ya malamu tolanda eza bongo roi na biso sikoyo
tokoki kosala boye tolekisa nano 4 jours et puis tokobenga misu ya banzambe akozala déjà awa et puis yende akendaki nano mwa congé epai ya banzambe balobi misu ya banzambe akendaki congé epai ya banzambe nini ekosalema na kati ya filme na biso. Balobi les managers de tout l'état Virus Mbetenge international, les managers international et moto kitoko moto malamu, les managers de tout l'état zoba moto bisika ozola na trésor lisongela na bosanite na ye moko GG Kalenga mutoto akatanga motema ya Esther bango babenga bango couple gesteur balobi bolingo o wapi peti atomonaki mutazo ya kambango nini yango lisusu nini kosalema kuna na zate azolobela kai na litoi asituka kezani nango juste balobi ingénieur John ya shop oxygène wana na kankokolo balobi ingénieur John na shop oxygène wana kankokolo balobi zando na kati ya kankokolo koma na shop oxygène osomba ba telefone ya qualité nyoso ba câble ba accessoires cellulaires nyoso eza na kati ya shop oxygène pe bazoteka ba crédit en gros et à détail okuta yemoko ingénieur John azana kati soit okoti Boaz azana kati wana ekozala ya osepela tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention awa tomoni basolola ki na bango makambo ya matoi wana voix ebimaki te toyebi te so basololi nini tomona ka mbango ebandaki na bipesanga mbongo nini yango esalema est-ce que azaka ka mukebo est-ce que taba waza malamu tala na bisala mbango pesanga kaka 17000 francs congolais nabi taba munene bozo tekeka 17000 na lobi pesa ngai mbongo wana naoki kosomba eloko tala ndingo bi 17000 ndingi na moni taba oyo na peso 17000 te na peso 25000 nabi pesanga ka nabi pesanga mbongo est-ce que ozo sala ngono kino kibe pona ne nabi naza pressé naza na tante pesanga mbongo na kende na ngai nabi pona nini oza pressé na lobi naza na taba mususu naoki kolanda lobi na koyelo susu taba mususu po somba nabi salambango zombongo oyo na peso 30000 mais bombelanga 5000 nabi na peso retour sima nabi pesa nga retour nabi na peso retour sima veut zilanga nanu tokine kan zila moko nini ko salima balobi trésor lisungila ye azawana pona ko sepelisa bino na ba filme ne ya kitoko oyo ye asalela kabino veut to mona mutota ki oteka taba ye wana azoyaka malembe kande zalaka. Balobi apôtre Benjamin Mutai balobi apôtre Benjamin Mutai papa ya bana zoba mote bisika ozolanda trésor lisungila na yemoko pasteur Ribes zoba mote bisika ozolanda trésor lisungila na yemoko pasteur Jojongoi zoba mote ya trop trésor lisungila pesi bino bambote vedi mwana mwasi azolukaka tabana ya bitabana nga natikaki awa vedi tomona mutu auti oteka taba est-ce que vedi seki aibaki taba ya bato seki aibaki taba ya bato azoyaka malembe azotalaka taba nanga natikaki awa nakangaki kaka na nzete oyo awa te azalaka awa elingi olakisa nini yango voisine eza nini yango ozolela nini natikaki taba nanga awa nakende kolukele biloko ya kolia matiti me nazongi nakoti taba zate aze ya kolimwa. Est-ce que yoza sirke otika taba na nzete oyo eza impossible ke yosoko tiki taba na kati na nzete oyo taba oki kolimwa nazondima te ke otika taba awa ya solo lukai nanu malamu ntango mosusu aza na ye kaka nakoluka ndenge nini nga natikaki taba place oyo naza bebe te nga nabi natikaki taba awa nalobi te ke oza bebe nalobi ke ifo oluka nanu malamu akomonana vedi tala ndenge bamiyibi bazalaka ayibi eloko ya bato nsima ye ko tala est-ce que oluki deja mopanzi ya nsima boye nabi luka malamu okomona awa na village oyo miyibi bazalaka te nzoka ye moto ayibaki taba na ye akendaki nango nini ekosalema tala ndenge bamiyibi bazalaka. Balobi trésor lisungila mwana ya mama Fora oye amesana kosepelisa bino bisika nyonso nayebi ke ozoyoka malamu te okobika na yo nayebi ke nyonso ekozala malamu eloko oyo basali yo moto wango nzambe ye moko akofuta ye tika kolela makamu oyo ezosala pasi nzambe nakufi vedi oyo mwana mwasi oyo babwakelaki ye mbasu ye wana oyo tomonaki nganga abwakelaki ye mbasu na nzela ye oyo azolela makolo na ye nzambe eloko nini ekombeli ndeko na biso ye
veut dire awa ye azolelaka mpasi bango baze surtout kaka kande ezalaka bino moko boyebi tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention. Trésor Lisungila mwana ya mama Fura ye aza wana mpona kosepelisa bino na bafilme ya kitoko oyo nga nasalelaka bino. Balobi ne ratez pas les grands rendez-vous oyo eza le 30 décembre oyo 2025 veillée de destruction des limites au ministère de destruction des limites R eza na ekobana na 22h tina tongo veut dire yaka obuka ba limite na yo na veillée na biso ya destruction des limites et pas ya l'homme sans limite les prophètes de toutes les nations Kamale Kalamba Noël veut dire tomonaki mutuka ezokota na mboka pi bakaki bandi kobeta ngi kolakisa nini yango au juste filme na biso ezokende ndenge nini pe ekosuka ndenge nini balobi filme oyo eza kitoko makasi tolanda nga natiaka bafilme oyo moto na moto akozwa 1+ na kati filme okotala yango en famille parce que bafilme oyo totiaka parce que moto ayeba ndenge ya kotambola na mokili pe oyeba kobanga nzambe. Balobi Trésor Lisungila ye aza wana mpona kosepelisa bino na bandako na bino na bafilme ya kitoko oyo ye asalelaka bino. Balobi bilenge ezongi lisusu na kati ya chaîne na bino Sans Limite Télévision tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention nini ekosalema na kati ya filme na biso bana ya Kinshasa pe ya Brazzaville veti atomona le grand nganga bimelaki maboko na kitalatala alingi asala nini yango ye wana maboko na kitalatala nini kosalema ate maboko atala boya monaki mutuka veti tolanda amoni mopaya na kati ya mutuka elingi kolakisa nini yango amoni mosali ya nzambe azoya na village na bango veti ya salakini alimwaki nini kosalema awa tomonaki banyoka bandaki komonana nini ekosalema vedi nini ekosalema mosali ya nzambe ye abondelaki kaka nini ekosalema na kati ya filme na biso ye azomona bikeko na nzela azomona bamin soki amoni monima ya eloko elakisi eke eloko wana eza eloko ya solo eza nyoka ya solo tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention bana ya mokili mobimba Trésor Lisungila ye aza wana mpona kosepelisa bino na bafilme na ye oyo ye asalelaka bino ya kitoko nabosani te kopesa bambote na ngai epai ya ye moko Movie Pichumbeza Nzelo ye aza na France na ville ya Cholet na pesi ye bambote ya toro Movie Pichumbeza Nzelo papa malamu moto malamu oyo asolola kitoko Movie Pichumbeza Nzelo zwa bambote na yo bisika ozolanda Trésor Lisungila nabosani te kopesa ma sœur Bibiche Nyasa Kanga na ye aza na Danemark na pesi ye bambote ya tro mama social mama Bibiche Nyasa Kanga na pesi yo bambote na Danemark zwa bambote na yo bisika ozolanda ngai tolanda filme na biso ndenge ezokende atomona momeli masanga ye wana azoyaka azoyembaka malembe nini ekosalema na kati ya filme na biso bana ya mokili mobimba Trésor Lisungila ye aza wana mpona kosepelisa bafani na ye nyonso so oza na besoin Trésor Lisungila komelanga na WhatsApp na kotso pe na groupe ya WhatsApp parce que eza wana obanda kolanda ba news obanda kolanda ba biloko mosusu na tobwaki na chaîne te kuna déjà ezalaka bato bazolandaka tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention awa ye azoyaka azoyembaka nzela kande ezalaka filme na biso eza kitoko makasi motindami na kolo première partie yango yo tolanda ekosuka ndenge nini pe ekozala ndenge nini balobi moto malamu moto kitoko batikaka ye te komanda John Maka ye na komanda Eric Ngomo bakonzi na biboza bambote na bino mokonzi patu charge ya victoire balobi bozo bambote bisika bozolanda ngai na bosani te kopesa bino bambote tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention ngai nazoloba epi bino bandeke bozosala makelele est-ce que bozomona teke ngai nazoloba est-ce que eza vraiment bozoba na village oyo ngai nazoloba bandeke bazosala makelele vraiment ekomi pasi parce que akomi koloba na bandeke masanga ezalaka eloko mabe vraiment ye wana azotambolaka azolobaka na banzete azolobela bazamba azolobela matiti azolobela na bandeke abinga nazoloba pe bino bozotia makelele kuna naza te nzembo ebandaki ye azoyembaka nzembo kana monoko ya mboka na bango awa banzembo eke ezongi nini ekosalema na kati ya filme na biso bana ya Kinshasa pe ya Brazzaville nayebi te nalobi naza prophète te mais nazomona makambo soki ye
nalobaka pe ekokisami nga nazalaka mosali ya Nzambe te naza prophète te mais soki nalobi naza kaka moto pamba soki nalobi pe makambo yango ekokisamaka botika nga navanda nano awa ye alobi ke ye aza prophète te mais makambo ye alobaka na nsima nango ekokisamaka eske ye asi aloba makambo nini ekokisami tala village oyo eza village moko mystique ngai soki nalobi makambo bondimaka ngai te bomona nga kaka lokola solar moko boye bomona nga kaka lokola zoba moko boye ye wana azomilobela na kati ya zamba bino moko boyebi bolanda ndenge ye moko azomiloba et puis alobaka la lumière soit et la lumière fuit kuna toza te ye azomilobelaka ye moko banda ya mokili mobimba nabosani te kopesa bambote na ngai epai ya papa mon papa colonel Christian Tambwe mon papa colonel Christian Tambwe bambote ya trop papa bisika ozolanda mwana na yo trésor lisungila nabosani te mon vieux colonel Ezaï Bondo balobi papa colonel Ezaï Bondo bambote ya trop na ye moko mo papa colonel Jean-Paul Chozo balobi papa colonel Jean-Paul Chozo motema ya mama Béatrice Tanitunda zwa bambote bisika ozolanda mwana na yo trésor nalobi filme na biso eza tellement kitoko tomonaki motindami na kolo ye alali pe azomona na vision na ye bazolakisa ye ndenge nini yango mwana mwasi oyo mbasu ekomelaki na makolo tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention nini ekosalema trésor lisungila ye aza wana mpona kosepelisa bino na bandako na bino mosali ya Nzambe ye wana azomonaka na vision pe azolala nayebi si yo Jude mwana na ngai tolanda nini esalema yoka pe makambo oyo nazolakisa yo kohésite te na makambo oyo nga nazolakisaka yo eza makambo ezosalemaka nalobi oyo ozomona na rêve na yo eza ya solo pe ezosalema pe na kotinda yo na komema yo tina destination esika wana tolanda nini esalema okokende kolongola mwana mwasi wana pasi oyo ye aza nango na makolo na ye pe olongola ye pasi wana aza konyokama makasi epi yo oza awa okotambwisa bakoka pe okolamwisa bawei na kati na village oyo kobanga mutu moko te pe kobanga te naza na nsima na yo nalobi ngai naza na yo ebandeli ntina suka peti tolanda ye asitukaki nini ekosalema awa ye asitukaki ayokaki voix ebandaki kolobela ye asitukaki nini ekosalema balobi akende kobikisa mwana mwasi wana oyo nganga abwakelaki ye mbasu na makolo ye akende kolongola yango pe alobi ke ye akosala makambo minene na mboka oyo Nzambe akozala kaka nsima na ye akotika ye te mbala moko tomonaki mosali ya Nzambe ye atelemi alingi akende kote oyo balakisaki ye nini ekosalema tomonaki asembi lisusu Biblia nini ekosalema tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention mosali na Nzambe ye azotanga kaka Biblia na ye tozomona kuna naza te ye azotanga Biblia na ye nalobi ne ratez pas les grands rendez-vous le 30 décembre 2025 veillée de destruction des limites au ministère de destruction des limites R de 22h jusqu'à mate ekozala danger moto ozanga te boya wana veillée de destruction des limites epai ya ye moko le prophète de toutes les nations Kamale Kalambai ekozala malamu merci papa pona liloba na ya mokolo ya lelo merci po ete yo obateli ngai merci po ete yo ozozala na kote na ngai ozosolola na ngai nalingi nayeba Nzambe na ngai nini oyo yo ozoya kolakisa nga pe na kotuna yo lisu question te parce que zalaka nsima na ngai nyonso oyo yo kotina ngai na kotia tembe te na kosala yango na kombo na nguya na yo Nzambe na likolo nalobi amen nini ekosalema na kati ya filme na biso bana ya Kinshasa pe ya mokili mobimba trésor lisungila ye aza wana mpona kosepelisa bino peti ye atelemaki alobi nakei esika oyo mokili na ngai atindaki ngai mwana na ngai ya mobali nalobi zwa loboko ya droite na yo kende kuna nalobi kuna nde ezali esika oyo yo ozokende komona bamakambo oyo ngai nalakisaki yo vedi voix elobeli ke zwa nzela ya droite
okende kuna ozoke komona makambo oyo nga nalakisaki yo na bandoto na yo ozokende komona yango na droite na yo yango ye mpe alandaki nzela ya droite ka nde bayebisaki ye wana azokendaka malembe tolanda nini ekosalema na kati ya filme na biso ye wana malembe azoyaka nini ekosalema bana ya Kinshasa mpe ya mokili mobimba. Nalobi merveille libabo balobi la plus belle femme merveille libabo oyo ayebi zwa bamoto bisika ozolanda ngai merveille libabo ozwa bamoto ya trop trésor lisungila apesi yo bambote na bosani te na ye moko Biachi Asumani bozwa bamoto ya trop trésor lisungila apesi bino bambote vedi tolanda atomonaki elongi baluki bamonima oyo ezobaluka elongi ya grand prêtre na bango ya village nganga na bango oyo bazobenga ye misu ya banzambe nini kosalema pasteur amonaki mpe asambelaki tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention ye mpe alembaki ta vedi tolanda nini kosalema ebaluki lisusu mpe ezongaki filme na biso mabe ezozala nini kosalema aye tina temple ya grand nganga ya mboka na bango aye na temple ya misu ya banzambe ya village oyo eske aye kosala nini yango aye kosala awa tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention trésor lisungila ye aza wana mpona kosepelisa bino na bandako na bino nabosani te kopesa bambote na ngai na bafani na ngai nyonso oyo balandaka ngai na Kinshasa na Brazza na Angola bisika nyonso partout na monde entier napesi bino bambote trésor lisungila ye aza wana mpona kosalela bino biloko ya kitoko bosepela na bandako bisika nyonso oyo bolandaka ngai bosabone massivement na chaîne na ngai Lizoro TV po bolanda babiloko ya sika bafilme mosusu oyo nanu orataki okotala yango deja kuna na chaîne ya YouTube vedi ye akomaki ntina temple mpe abimaki tozomona kaka bamonima bikeko bazotia na banzela ya banyama ya banyoka ya banini tolanda nini ekosalema ye mpe alembaki te makolo kaka na nzela na destination kote nini oyo bazokonduire ye akende kobikisa mwana mwasi oyo babwakelaki ye malade ya mbaso ye mpe wana azoyaka malembe azolemba te tolanda nini ekosalema na kati ya filme na biso ye wana azoyaka malembe amonaki lisusu nini amoni lisusu ya ngando ye azotalaka yango ka malembe ye azomonaka veti atelemaki atali yango nini ekosalema na kati ya filme na biso bana ya mokili mobimba trésor lisungila ye aza wana mpona kosepelisa bino moto nyonso aza na besoin basalela ye vedi tolanda nini ebalukaki vedi ngano wana ebalukaki mpe etambolaki ekendaki nini ekosalema bana ya Kinshasa mpe ya Brazzaville ya mokili mobimba mboka ngo mobimba eza kaka batie monima batie oyo batie ekeko ya eloko oyo tozomona biso moko na kati ya filme na biso nini ekosalema tolanda ye azokende wapi mpe akosukela wapi destination na ye toyebi esika azokende paske toyokaki voi eyebisaki eke te kende kolongola mwana mwasi wana pasi aza nango na makolo oyo babwakeli ye yango ye mpe azorespecte malembe makolo na nzela jusqu'à na destination na ye esika azokende tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention bana ya Kinshasa mpe ya Brazzaville ya mokili mobimba ye akomaki awa asambelaki paske azomona malamu te nalobi bosabone massivement po bolanda babiloko mosusu kuna soki orataki na chaîne kuna okolanda mpe okotala yango tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention nini ekosalema trésor lisungila ye aza wana mpona kosepelisa bino balobi contacter l'homme sans limite ozwa makambo na yo nalobi Jude mwana na ngai nalobi kende na lombango olingi okoma kende tout droit jusqu'à na destination epai ya mwana mwasi wana vedi ye ayokaki lisusu vamba mosusu babi akende tout droit na destination ti epai ya mwana mwasi wana nini ekosalema na kati ya filme na biso balobi moto nyonso aza na besoin basalela ye publicité ya anniversaire na ye tosouhaite yo joyeux anniversaire na wana ndenge esengeli komela trésor lisungila okozala desi te yo mpe bakosalela yo anniversaire na yo ndenge basalelaka baninga mosusu ekozala bien contacter prophète de toutes les nations Kamale Kalamai Noël pour na balimitation na bino balimite na bino nyonso ya bafamille balimite nyonso oyo ozoluka mosala ozwaka te balimite nyonso ya voyage contacter l'homme sans limite abuka balimite wana nyonso tolanda nini ekosalema awa mwana mwasi oyo yeyo mbasu na ye na makolo ezokomaka monene
makolo na ye ezokoma kaka salite. Nzambe kimia ezala na ndako oyo pe ezala epa na bino. Pardon, oza nani mwana mobali? Kombo na ngai Jide Tade, tolanda nini kosalema? Naza serviteur ya Nzambe. Epi nazali motindami ya Nzambe, ye mutu atindi nga na ya awa na ya kobikisa mwana mwasi oyo babwakeli ye malade oyo alali awa. Azonyokama na pasi mingi. Tolanda nini kosalema? Eske bondima ke Nzambe akobikisa ye? Oui, toze ya kondima, toze ya ndima. Nga na ndimi na ngai, na ndimi yo, na ndimi azaka kandeko na ngai moko ya mwasi ye azonyokama vraiment na douleur makasi, azolala te. Sunga biso, na bisunga biso, Nzambe toza na esika mususu te oyo tokokende mpona kosunga biso. Toza na moto te oyo kosunga biso na bikolela te. Kolela te. Eza na moto na ye moko ayinaka ye nde asali makambo oyo. Tala bolela lisusu te. Soki lelo Nzambe oyo aza na likolo ye azobikisa mwana mwasi oyo na nzela na ngai. Tolanda nini kosalema? Awa ye ayaki kobikisa mwana mwasi oyo. Eske kosimba paske nganga aloba ke moto moko te akoka kolongola yango. Yesu ko nganga azotia tembe na Nzambe mokeli oyo akela biso na ye. Veji tolanda awa ye abandaki losambo a concentrer ke prière. Veji tolanda biso moko tozomona veji biloko nini ezobima na makola mwana mwasi. Tolanda nini kosalema? Nini ekosalema totala basete veji basete ebimaki na makola mwana mwasi akitisaki. Tala biloko eza na makola ndeko na biso ye. Eske sili tolanda mbala mosusu veji ye asambeli azo concentrer lisusu. Nini ekosalema veji ya longolaki yango asimbi lisusu nini mosusu pe ebimaki. Nini ebimaki veji tolanda ba epingle ebimaki. Veji bato babangaki nini ekosalema? Nalobi mwana mwasi oyo moseka na kolo telema pe ye atelemi yo. Atelemi eske ozomona nga nazomona? Eske ozomona unaomona? Atemi na bizala na kimia. Tolanda nini kosalema na kati ya filme na biso? Veji ye asepelaki balobi epa ya Nzambe bikamwa ezalaka sur place. Merci Nzambe na likolo. Merci vraiment ndenge obikisi leko na ngai ya mwasi. Merci papa Jide. Merci nabi kopesa nga merci te. Soki Nzambe nde abikisi ye, yende bokoki kopesa ye merci pe kokumisa ye pe kosalela ye adoration nyonso. Nzambe nde fallait kosalela ye ngai te. Tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention nini ekosalema awa mwana mwasi oyo ye abikaki. Nini ekosalema na kati ya filme na biso. Totikala koyeba yango na kati ya filme. Nini ekosalema merci eke ezongi. Le grand nganga pe mbala moto monaki ye wana azoya malembe. Mabe ezozala. Ye wana azoyaka malembe mabe ezozala na kati ya filme na biso. Azoyoka nini yango? Yo lobai kete moto moko te akobikisa yango ya kozala. Yo omoni ke yo kaka nde ozali nganga. Kasi mokili eza ya Nzambe. Bino bomona ke mokili oyo ezalaka ya bino bolobaka makambo bozo préciser ke moto moko te akobikisa. Veji ya talaki na kitalatala amonaki motindami na kolo azawana Jide. Ye wana azawana veji tolanda nini koleka na kati ya filme na biso. Nganga ye wana abane kobaluka nzete. Elingi kolakisa nini ye wana azobalukaka na nzete malembe. Ye wana azobaluka malembe. Laweli fito. Nini ekosalema na kati ya filme na biso? Oyo liboma nini yango oyo pouvoir na ngai a défi yango mbo. Na bi étranger nini oyo asali buzoba oyo na mzela na ngai. Elingi kolakisa nini yango azwi courage wana wapi ngai mwana mwasi oyo na tie na boumbu avanda wana nyoka na pasi na douleur ye alongoli yango. Nakoyeba ye kalate. Nalobi nakosilisa ye soki ayebo ina mboka oyo. Nini ekosalema na kati ya filme na biso bana ya mokili mobimba tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention. Nini ekosalema? Awa tomonaki le grand nganga alobi ke ya kosilisa mopaya. Rwana ngai tolanda. Eza makambo ebele ezoleka na kati ya village oyo. Ba rumeur ebele ezo circuler na kati ya village na biso. Eza pona mopaya oyo ayaki na kati ya mboka na biso azosala makambo moko eza étrange bato bazokamo. Bato bazokamo yoka.
mwasi na nga alobi ke amonaki alongoli mwana mwasi moko ba épingle pe ba sete na makolo ya ndeko ya Ozema pe atamboli mwana mwasi yango. Alobeli nga pe lisusu ke mwana mobali wana azobikisa bato ebele pe azosala makambo ebele pe azotambola na kati ya village pe azoteyaka epe eza makambo moko ya makasi. Nani yango vraiment aye na kati ya village na biso boye mutu mabe aya kozwa ba epingle bati yango na kati ya makolo mwana mwasi wana nazondima teo. Eza ngonga ya ngonga deja ekomi mabe epi ngonga eza deja ngonga ya bato ya mabe. Nga nazwi kaka esengo ya komona mutu oyo aye na kati ya village na biso mokonzi na biso oza na problème makasi na kati ya village na biso take yo oza mokonzi oyo oza na kati ya village surtout po eza pona makambo oyo ya mwana mwasi oyo bayibaki taba na ye. Eza ke ba criminel pe bakomi deya na village na biso bamabe ezokomaka deja ebele epuis soki tomoni efale kobengana mwana twana ayibaki eloko wana kobengana ye na village mobimba. Epuis nayoki mkolo mosusu nazoleka isu kote ya nsima atikaki taba na ye kozonga na ye boye aye akutaki lisusu taba wana te tolanda nini kosalema. Elingi kolakisa ke na village na biso awa bato mabe deja bakomi seke fo kotia discipline ya makasi na kati ya village na biso. Roi na ngai namoni nyonso oyo tozoloba bato nyonso bazoloba epi baancien na biso bazoloba ezozala nango malamu epi bazoloba mpona makambo ya mopaya oyo aye na kati ya village na biso. Roi na biso tolanda nini esalema. Tokoki kondima vraiment te mutu moko boye aye kaka na kati ya village na biso aza pe na identité moko te toyebi pe objectif na ye te aye na village na biso aya kaka mba moko bana kosala babikamo boye na kati ya village. Elingi kolakisa nini yango. Epuis tala ke bato bazoloba ke azosala mwa bamakambo epuis ye bazoloba ke nzambe na ye aza makasi koleka banzambe na biso. Tolanda boyoka merci na yo ono epuis bapaka mosusu tolanda nini kosalema. Merci bino nyonso nasepelaka ndenge bokontribuaka na sécurité ya royaume na biso bosalaka ba recherche na village epuis ifale nayebisa bino ke justice ekosala mosala nango ndenge ezosala. Epuis nano toyoki vraiment makambo mosusu te oyo miso ya banzambe aye koloba. Ifale tobenga mopaya wana aya awa aya kolobela biso pe aya komilakisaki ye soki aza nani. Oui, makambo wana olobi eza vraiment malamu roi na biso. Bana ya Kinshasa pe ya Brazzaville film na biso première partie nango esukaki awa tokutani na deuxième partie. Bye bye. This is the word of God. Believe it or leave it, the end is at hand. The mark of 666. But the word of God says in 1 Peter 4 verse 15, judgment of the Lord will start right there in the house of God. You tell them the truth, the people will hate you. My brother, be careful, cause the way you are, you move. Me look around the town, the devil has come down. Alpha and Omega, because release your mighty power. Hey, my heavenly Father, Jay, Chukule Kwame, Ewo, Abotua Kuwadi.